Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou, 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 coucou. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Voilà. Toujours que nous sommes la calamité. Voilà, bon déjeuner. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, bande konangai, vraiment bon service. Naba obazo kene musala, bonne chance naba obazo comme musala. Musala de papa, musala de maman, musala ezaka pona mbongo te, musala ezaka pona recharger ba idée, kolongola ba dépression, kokene na monde mususu, kobima libanda ya ndako kende koyekola mayele, kokende kozwa expérience, vraiment kosala moi sport, musala pesa sport, okovanda ka wana te ozovanda ka na ndako, ozoaka ozolia kaka soit ozoaka munene, soit ozokonda à la fin ekobimiselo ba maladie ba souci ba dépression bande konanga na ye pona tola sa conscience na bande ko basi oyo to biso ba oyo to balaka mibali ba occasion mibali ba salela mibali ba bengana basi na bango yo eko remplacer ou bien pas na mwasi na ye oyo koti po piquer ozui yaya ozui mobali wana mais mobali oyo ozui azaki na ba charge, azaki na mikumba. Mikumba nezana neza bana. Mikumba nezana ni ex mwasi wana ba bengani. Yaya tika na kimia. Tika na kimia. Biloko ba sombeki na mobali tika ba salela. Soki ba na ba poto, soki ba kiti, soki ba télévision, soki ba nini, yaya tika. Bo banda vina bino asika yaya. Soko kutaki pe na bandako linga basi sa procédure na bango na mwasi wana so ezaki ba bien commun ba kaboli yaya toko kufa toko tika biloko yo busaka makabuloko boko kufa te busaka makabuloko bino ba bino ke bino boko tika na libela ato zui biloko mo tike libana bongo bana no ba kufa te ba uzaka libela ka bomoi na bomoi pour nous faire souffrir famille mususu bana mususu bande konanga na tonga lelo na buto lelo bozonge la live na ngana saki na butu na ba minuit boki ne komona ndenge ex mwasi ya kamere azaka na 54 ans bande kuna ngai ajo alingi kabemi a enjoy na mobali avanda mwasi na ba begana na libala ba divorce na asala eloko te mwasi na sambelaka kamere bakangiye akota ba prière azo sambela azuluka ba négociation caméra bima pona bana mais moi si on a lelo a osala boye moi si on a ba omonde ba pesa bato poison ye moko ameli poison deux fois mais azokufa te akufa na ye kaka tika mokili trop c'est trop alembi papa na yazaki gouverneur caméra bali soki pe gouverneur na Congo soki pe gouverneur na Burundi soki pe na Rwanda to yebite mais aza ndeko na biso mwasi aza africaine soki aza burundaise soki rwandaise mais aza ndeko na biso na amida oto kokotela ye pa aza moitié kaka donc baza bandeko na biso mwana mwasi wana bakabwana mobali babala na ba bien commetté parce que papa na bango pesa bango déjà ba bien alors caméra azaka ne lo côté zéro bande konanga asisi ka da campus wana e lo côté azaka ko luka vie aye kokuta na mwana mwasi wana ba parents na ba boyaki yo bande konanga te msusu ba parents na mino ba boyi libale ya ndima moko to sala ka teti ya pamba le msusu ba parents ba mona musika bapanga baboya basundola papa la bangabi so bokobana na bobana na séparation de biens banda ko ngana na pesa bino biloko ngana pesa bana na boko zote c'était une fille bande ko choyer na ba famille na ye babala ni bongo asungi kabere accepter ba kino vanda na babisika msu courant na maezate caméra zumbon basombi biloko ye babandi ko somba soka sombe loko eza na continuer parce que babana ki na séparation des biens mais les bakabwani na kameri ba ya pinda ba piyanda kuna ya bande ko vanda ba izwa babu kwa lopango
Ba original. Yek akendaki na ye nango déjà na Afrique du Sud dans bakabwani souci wana azwinda bambongo zai nango biloko mso atekaki akesomba ndako na Afrique du Sud. Ndako a place atikalaki wana ba kota ba pia ba yiba ba duplicata ba photocopie oyo azaki nango bandako wana nyoso kamera aizwango soki atekango soki apesa mida soki bacha wapi nyoso ekenda. Na Kinshasa maman na tika na zéro na ba bien na ye moko ayaki na mona libala nyoso kamera ali confisqué azwi bana akena Afrique du Sud kuna na miniti otozo ba bande kuna ngaso bolimbo na ndango na long et large bokei na ona salaki na butu boyo kanende ko mwasa zo souffrir na kati ya mboka boyo kanenge injustice eza na kati ya mboka na miniti kamera za na Congo asali ba faux document soit disant que ndako eza na Afrique du Sud wana ye alege yango apesi yango kamera na ba faux document siko bazo benga ye akende ko signer pour na kamera zwanda wana bandeko tela mibali nde bakoma na motema mabe. Après moi si yo za pembeni yo ye tu acceptes biloko ya bongo yo bazopesa mbongo bandaku yo même ex mobali na yo jibe piana ozo leisa ye na sima bana jiba zola tabia zolia bana no bazuba biloko mais bana baninga ba o souffrir bano bavandi na kati ya ndako bazoya minene zo leisa bango biloko bambwa bandeko eza pasi. Ngata ke mwasi na konji wa biloko bongo te biso atake to boti bana basi ebele to konji ma biloko bongo te lelo ko sepela mwana nga zwi libala aza premier bureau aza yenda aza femme légitime nyoso boloba mais soki lobi mobala ke zombanda et que mwana na ko mo souffrir bino bat bozo kotelaka bato azo sala bakama mabende ngwana bato bazo ko kata mabala baninga na désordre kata ngo pata na ordre ezalaka ko okoti pe me okati yango na ordre mais exact ozo kata ngo na désordre c'est pas bien ozo faire souffrir moninga siko ba okende na une opération na Afrique du Sud azo kufa aza sur na vite azana bana mona ka bana te azana eloko te donc na yebite donc azana ba secret ya caméra yango caméra zo sala tout aboma mwana mwasi wana petit à petit feu yo pe mama ko kufa bongo te bino pe bozaka mitema makasi bimisa ba secret na ye nyoso tout e yeba na le kufi na yo okobomba ti wapi ndeko mwasi bandeko nanga sans tarder tolanda mwa séquence oyo tolanda séquence oyo na mokebi nyonso natiela bino mbangu bino bato bomonaki te bolanda séquence oyo. Je m'appelle Manu Bougie, la maman des enfants de Vital Kamerhe. J'espère que boyoka na Je suis présentement en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le 8 février 2023. Je suis malade. Je dois être opérée demain. Mais je crois que je vais repousser. Cette vidéo, je l'adresse au président de la République, à maman Denise, à ma famille, à toute personne influente qui pourrait m'aider. À toute personne influente. Je l'adresse à la communauté chienne, à toutes les femmes, à toute personne qui peut m'aider. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Je vais translate parce que c'était en anglais. Je suis en Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit. Je m'appelle Patricia, l'avocate de Vital Kamerhe. J'ai en ma possession un document dûment signé par vous à Kinshasa, léguant la maison dans laquelle vous vous trouvez à M. Vital Kamerhe. Veuillez passer à nos bureaux pour signer les papiers afin que nous puissions passer à la mutation
démons et préparez-vous à quitter la maison. Voilà. J'ai été humiliée à Kinshasa lors de mon divorce. J'ai été traitée de tous les mots. Je n'ai rien eu, rien du tout. Je n'ai rien eu. La liquidation des biens n'a pas eu lieu. La justice congolaise a estimé que une femme mariée pendant plus de 20 ans avec un homme n'avait droit à rien. Tous les biens étaient à mon nom, toutes les maisons. Et je n'ai rien eu, j'ai pas de maison à Kinshasa. J'ai élevé mes enfants dans la chrétienté, dans l'amour, le pardon, le respect de soi et des autres. Ils ont respecté le choix de leur père de me... Voilà, bandeko nanga bomo na bino moko. C'est donc la fameuse vidéo Na que Zoya, Yapaki Bongo tout à l'heure, avant na banda émission Oyo, bien que contact et qui s'établir entre Télé Chambou na Maman Nabiso, Mamik Boji, qui est en direct de quelque part. Bomonié, Azaï Nambetou, il me semble bien, Azalandaku. Donc, Azaï a santé un peu instable pour l'instant, on va dire ça comme ça. Maman Mamik, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous avez Nazoko bien, papa Fabien, je vous entends parfaitement bien. Voilà, moi c'est maman. Alors, on a une vidéo, il faut que l'on aille bongo. On a évité son botinde, on a battu sous. Alors, il me semble bien. Pour l'obéir dans la média, parce que c'est une affaire, apparemment, il y a une affaire familiale, il y a une affaire de justice, il y a une affaire d'immobilier, ma Camboueza un peu enchevêtré, on va dire ça comme ça. De quoi il s'agit concrètement d'emblée comme ça, parce qu'apparemment c'est une histoire où ils allaient composer na ex-mari na yo Ndeko Vital Kamerhe. Bolanda. Merci papa Fabien. En fait, naza désespéré pe naza kopanga parce que papa mobimba mukolo lokola Vital Kamerhe kozwa avion aza en Afrique du Sud, avocat à Benginga. Alors yo moko na minute oui, naza en Afrique du Sud. Et lui-même aussi, c'est vérifiable, vous pouvez vérifier, il est ici en Afrique du Sud, papa Fabien. Aza Aou. Donc, il y a en Afrique du Sud, mais avocate n'a pas bengi yo. A bengi ngai a ebisi ngai que naya ko signer ba papier pona ndaku au place nazali. Ye Vital Kamerhe aza na papier o nga na signa que na légué yango et que document wana ezali attesté par la justice congolaise et que il faut na signer pour ba passer na changement à banon yango esalaki nga mabe makasi. Donc, en conclusion, yo ozali na ndaku na Afrique du Sud, ezali na kombo na yo. Place ovandi, place tozobengela yo, place tozosala émission oyo. Et na tongo ya lelo, pendant que ex-mari na yo Vital Kamerhe azali na Afrique du Sud, bokutani pété, mais avocat na ye ou avocate na ye Pascal Amwasi na Kinshasa abengi yo que il faut signer Mikanda parce que yo moko za Mikanda au signer déjà kala pour pas comprendre que ndaku wana au lega yango et pas ya ex mumbai na yo donc Vital Kamerhe en fait au pesa ndaku wana donc il faut signer Mikanda de sorte que ba sala ba bengi mutation ndaku elongo na kombo na yo et comment na kombo ya Vital Kamerhe.
Oui, papa Fabien. Mais yo siko n'est pas signé mikanda wana, il faut que na Kinshasa. Téléphone kende awa et pas avocat sud-africain awa na signé parce que ndako ezali awa. Papa Bon, siko Fabien. bango ceux qui va présenter le document que yo signé au légué, ça signifie qu'on signe un document wana ou bien on signe yango te. Na signé te papa Fabien. Na signé te na sali 5 ans na Kinshasa, 4 ans et demi. On a makambo kolandela makambo après divorce. Nazwi eloko te. Nazongia en Afrique du Sud. Nakuti ndako vide. Meuble ata moko te. Naloba pe eloko te na bato. Mais makambo eleki nde ebele soki nakomi na point ya kopase na bamédia eza parce que lobi so nakufi quand même bana na mokili mpe yeba vérité parce que c'est trop. Mais sinon, maman, et ça, parce que yo signé le document, mais si le document, on va présenter comme preuve que yo signé le document pour léguer na Vital Kamerhe, tout préciser parce que hasard n'importe qui pour candidater au léguer à n'importe qui donc mais ex-mari na yo, mais le document on a signé où tu wapi. Na balobi uti Congo. Yende mutu apesi bango ango pe. You use Gmail, you use Google Maps, so why would you not use a Google phone as well? Bandeko, ndeko mwasi azomona passe. Azali eza premier voyage na été. Bana bamekaki ko intervenir liboso abandaki na ba menace. Kaka comme toujours, mais nalingi ko étaler ba détails de papa Fabien. Toujours est-il que la seule maison qui me reste c'est celle-ci. Mais il veut ça. Hey. Il veut ça aussi. Donc en d'autres termes, ceux qui osent reconnaître que au signé qui document monko, donc il y a ça il faut le document à présenter dans votre ça pour ça démarche wana. Asali kaka ndengwana papa Fabien. J'ai perdu les maisons qui étaient à mon nom. Tout ça, la mariage et la séparation des biens. Tout ça, la mariage à communauté de biens. Mais na Kinshasa, nazoa et donc côté, mais nazaki nango avant mariage. Bazoa, oeza siège à Barumbu, oya UNC. Yende mutu. Avant mariage. Azako utiliser ngo, je n'ai rien, papa Fabien. J'ai tout laissé. J'ai laissé, je ne suis pas. J'ai arrêté de me battre parce que ma santé, je m'épuisais. Parce que avant la mélara poison 2 fois. Hey. 2 fois pour nous balio, papa Fabien n'a pas gâté. Nous qui les avons fait. Comment partager? Na commune Souka. Amela poison 2 fois, bon, maman, maintenant, pour reprendre l'esprit, parce que c'est important, au moins, ce qui se passe. Nanga bazane eloko te. Azwa nyonso apesa mida. Apesa mida. Ata eloko bana baza balocataire misa eloko te. Pour mutu il faut obunda na vie. Bana baza balocataire. J'ai droit quand même à la vie. J'ai connu cet homme, il n'avait rien. J'étais jeune, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. Il n'avait rien, mon père était gouverneur. J'ai galéré avec lui. On habitait à Télécom. Il n'y avait pas de courant, pas d'eau. Pas tout baloba qui a salilinka kisi. Tout galéré ensemble. Tinandenge tozui. Moi quelque chose. Sans pitié. C'est un homme qui trahit tout le monde. Il n'est pas stable.
Mais maintenant, je suis à bout. Oh. Je suis à bout. Parce que parce que Moni, il faut que vous un peu forte. Naïmi, c'est une situation très très dure. D'après moi, il a continué sur deuxième analyse na pourquoi parce que bandeko eza pasi na mawa koyoka mwana mwasi boye na ba bien oyo azalaki nango na nyonso to alobi bien na monoko na ye ekoma ya Amida. Amida, s'il te plaît, qui se polaka, beauté silaka, okoma mukolo, to mona ba métis ebele pe, banjuluka, beauté pe silaka, eza couleur, eza motema te, et l'accepte ko vivre libanga na libanga. Papa na moko azaki magicien akufa Amida. Okuti muninga na bomengo na ye. Yo po soki ba bomengo na yo pa jipe et pas Didi Kinwani partout les cas et pas ce qui est là qui ya président na nini o les cas posant ba ex belé ya leki. Okoyoki na muninga mawate tineta oyo. Ndaku moko kaka Afrique du Sud bolandela ngo siko akoma penza par terre bana na yepe bazana banda kute nyonso ekomi ya yo bolingo ngo ya ndenge nini opesaka ye or ngo diamant o eloko ni yo za nango batu basi musu bazana ngo te Amida eza kitoko te bandeko basi soko saka makambo boy bo changer tout ce pays ici ba Amida o yo zo seme wana bana na ba ko récolter yango bandeko na ba ko récolter yango ba koko na ba ko récolter yango bana yo botina mwana soki moko somi balo botina kamere a ko récolter yango kolela ya mwasi oyo bosi bomona moninga baninga ba opesa bango dose tozoki makisasa po ba pesa biso ba dose ya ba poison mais yeye moko azomela ba dose ba poison bandeko et a passé na mawa bon to suki wana boyo kaka bino mo botia ba commentaire de gros bisous to kena musala na pourquoi dossier sike koti matière bio o pe faut to vandela yango to yeba ndenge ni ko vivre na ba mibali oyo ya époque na biso oyo ata na bobo sali séparation de biens alelio ka avance ba botoli bilo nyonso séparation de biens ndenge moko communauté de biens ndenge moko à la fin liambo monayo. Bye bye, bisous, 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 bisous.